Nona, vous êtes branché dans Rancy News Télévision, Mbote Nabino Kisika Bozali, vraiment Nzambe Alola Akbam Nabino. Je suis Dorian Issa, autrement dit la fille intelligente. Derrière la caméra, je vois Diego. Émission Nabino Yango, parlons-en. Auto Solara Mingi, Maïmatali Mboka, Maïmatali Culture, Maïmatali Société Nabiso. Donc, le lot, je ne suis pas seule, mais accompagnée des invités. Oyoyebi. On a toujours Bajen, Télémi, Ponamboka, Konovela, Maïmaza Koveka. À ma gauche, je suis avec Lissou à Congo que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Dorian. Est-ce que vous avez l'émission de Parlons-en? Ouais. Moi, je suis ouais, mbote nazo pesa na peuple congolais mobimba communauté congolaise nyoso eza libanda ya mboka Lisa la Zairoise na Espagne apesi mbote makasi et puis bana Congo mobimba. Merci beaucoup l'histoire Congo. Nous te toujours à travers cette émission de Rakosola la Mino et l'autre sur la piste Matali Mboka to ya dollar eza ko mata to eza ko mata ba changer ba za ko pesa ba tonde ba lingi to lobela marche ya INC le lot de ja to za ki pe na terrain la marche donc to lobela maka pobele le 2 août Décolabiso le président Martin Fayulu Falaya a quitté pour aller reporter mais bande quoi INC to za ki na bango ba sera ki biso bande ka SID plutôt ba sera ki biso a roya Chiral Blanc mais to moni le côté malonga ezate à ma droite je suis avec Mardoché Manza que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Dorian, la fille intelligente. Salara qui est émission et moi, la PC, les Congolais, ils sont beauté, la diaspora, ils sont beauté, et si ils sont mébino, moi, petit navire, nous avons sur le lot, la chaîne Obolino. Merci beaucoup. Nous devons toujours s'abonner massivement à Rancy News à télévision. Merci à la patronne à Rancy Moufasoni, patron à Futa Canatan réel. Nous avons des bureaux toujours sur la vraiment les lots. Des cours, tout maintenant sur la déroute. Parce que l'actualité, c'est des cours de Yakina, tout cela, Ranabina, au Ganga trop et tout. Il y a des cours Martin Fayulu, président Endi. Mais tout le monde dit que si le président il dit que Jean Boaya il le fait sur tout là qui n'a pas non mais on tient des zones dans et puis non, le président Martin Fayulu m'a dit ici moi le président Elimbo Tescozo Landangai na pour arriver na yé et là comment être calé biso ezati mais ça que par rapport il y a réunion diplomatique au Salema qui aux États-Unis et Sengela qui y a participé parce que Zali moko ya pilier makasi ya résistance pour opposition na kati mboka oyo mais Sengela qui a représenté peuple congolais na réunion wana yango et perturba qui programme ya arrivé na ville province ya Kinshasa eza na relation moko te soki ezaka ka réunion ezala qui organisé na États-Unis yango perturba qui arrivé na malgré c'est là qui vraiment arrivé à mon compte qui n'a cessé de comprendre que Balobi, pour comprendre déjà qu'à l'église, pour pouvoir Balobi a expliqué nous mais donc aux autres la banque parce que ceux qui sont dans mon Kongambo Kaboy, c'est que Azan est vraiment président élité à comprendre que Azan a naissé à mon Kongambo. Te Zabomote Yazali Molobelia peuple congolais le soldat du peuple le commandant du peuple donc yeboye ina na RDC awa ezali na mutu moko ta ko pesa bandingisa ye ezali ka réunion o empêchaki programme na ye donc ezaki vraiment important pesa bandingisa na ndeni azali moto tamba kina tindaki tama kendaki na tindaki peut-être pas comment on appelle na raison sécurité soka et dans le créer en sécurité au temps ba ba kupe kupe misa et comme bateka les commentaires faut donc azana libre choix ya kosa la nyonso alingi na mboka oui eza constitutionnel congolais nyonso aza libre ya kosa la nyonso alingi na kati ya mboka na ye eza constitutionnel donc ye boye ina to bobimi na ye eza na mutu moko te akobanda ko commander to ko guider insécurité nini ko créer na mboka bazo boma batu na est bazo boma batu Fayulu aza na insécurité bango bazo mona donc le président lui baza ko banga arrivé na kati ya mabele parce que peuple congolais aza na ba dossier belé au fait que le président élu M. Martin Fayulu a tué ma connaît la ville pour Kinshasa ba congolais non so ba koya na ba plainte na bango ka repai na ye tala eleka ki boy ozala ki te basala ki biso boy boy sala ki boy boy sala ki boy
yango eloko baza kobangela oui bakoye pa na ye tomoni ndeko Vital Kamerhe pe awa na prison tomoni bapekisi bavisite tozoli mpe na bandeko mosusu aite mpe tozoli na bato lobi mpona baraison sécurité mais tomoni ndeko Vital Kamerhe azali congolais azali libre aza mpe selon mpe constitution aza mpe na droit bato barendre ye visite mais bandeko balobi mpona baraison ya sécurité moye barendre ye visite eza te nde mpe tolobi na ndeko Martin Fayulu akoki koyana peut-être so batali na baraison ti mpona baraison ya sécurité mpona likambo ndeko yo pema organisateur te wana eza important te donc toza na besoin président Martin Fayulu aya na Kinshasa aya na Congo parce que peuple congolais ezozela ye baza impatient donc peuple congolais muté mokokita ye mokolo le président eli akoya na kati ya mabela baka donc nyonso baza koloba etali biso te biso to ba prestataire te biso miso na biso ezotala nde bosenga ya peuple congolais azolela uta le président eli akenda ba démarche diplomatique pour l'intérêt ya peuple congolais bango bazonyokwama yango nde baza kolela bozongi na ye. Merci beaucoup lui sur Congo Mardoché Manza président Ozonga. Bon, président élu Martin Fayulu m'a dit qu'il est commandant du peuple Mbotesi Kozali Tata Mokonze Kolo Oyo Zali Bozali Sosala Rete Po Bana Bazala Po peuple congolais et vivre malam. Président élu pour la raison diplomatie, à moi c'est que le président qui prévu à le 1er août, renvoyant jusqu'à la date ultérieure, donc président akoya na ye akolekisama duto te président azoya akoya le roi mokonzi pour informer population à se préparer à bientôt peut-être semaine prochaine déjà tu vas présenter nous déjà date le commandant du peuple Azako Zonga maman président akangami kuna te au président quand même on continue la conférence parce que la conférence n'est pas là et pas bon à chaque fois ezali population même d'abengaka ezotala muto az intellectuel intelligent contre pièce non président élu Azako Zonga réunion de diplomatie sénégalaise qui est aux États-Unis déjà le président élu Aza déjà les États-Unis Aza qui dernièrement la Belgique parce que ici conférence ouana na ambassadeur nous sur la Belgique parce que le président élu aux États-Unis donc bientôt on a Mokonza Mboka Aza Kozonga papa maman préparé déjà cheval blanc Azako cheval blanc Zoya bisonyo solindala la bougie tokozala poto ya le commandant du peuple Kalamine Kenwa. Merci beaucoup de commander chef de zone de Kwali l'histoire Congo tout le monde qui papa Clément Moussa c'est cette conférence la conférence wana alobela ki ndenge mboka za ko marché te azo beta cette bille azali de quoi la muka azali coordonnateur ya la muka azo beta cette par rapport à la réforme par rapport bandeko ba politicien ba sangana pour que ba trouver kimia pour que makambo etambola malamu na mboka Congo bandeko musu ya de peste lobby non NON isanga wana ekozala te parce que bati que la présidente de la République a travaillé beaucoup mais mingi ba ko ba est-ce que boza ko kalisa wana pour que président Martin Fayulu bandeko la muka bozoluka po la pouvoir bozoluka ke pouvoir ya bino ba yibaki bozoluka forme parce que ba poste tout eza ko na intérêt ya mboka mais bozoluka la réforme biso tosalaka politique ya libumu biso tosalaka politique ya motema soki ezalaki tozali kosala politique ya libumu na kati ya Congo mais lelo tozala oyo tozali te combien de propositions ya bamituka mapango bambongo mais biso tosala politique ya libumu te batika kopense oyo bayimboka balisanga ya lamuka baza kopense eza toujours mpona avancement ya République démocratique du Congo biso ozomona toza kosala liste patriotique tozobundela nde mboka non ba tendance politique ezali likanisi ya malamu mais ceux qui bato IDPS bakoloba que batika Félix a travaillé là et s'engager ka bango parce que bazana na fantillage politique biso toza koluka intérêt ya peuple congolais tosengi na baye bazana souci ya mboka oyo basangana bazala bon moko pona avancement RDC mututu nazo lancer message na ba diaspora communauté congolaise onyo seza libanda ya mboka mutu nyonso oyo azali na likanisi ya kosunga Congo aya to sangana baye baboyi ko sangana bino moko bozomona banani balingi bokabani ya mboka mais biso tolobi Congo kozala jamais divisé Congo kozala liboke moko pour peuple congolais à se retrouver ben nyonso bazoloba ba poste biso tosala la politique ya libumu te tosala la politique ya motema alors bozo rêver parce que
bisanga ba politicien ba kosangana te président Fati akosangisa bato te otika président Fati a travaillé malamu. Merci beaucoup de connu pour Congo na zongeli Mardoché aux chaîne et puis maïmazo le kanamboka toi dollar et mataki vraiment makasi. D'abord ezala et mataki et tiaki ba murmure peuple aleli par rapport à toi dollar directement cité. Mais na banque kuna bazo pour changer la 19 700. Ne bazo ba ndeko ko ba changer bazo ko escroquer biso. Mais lui tant que moi na boka donc nous ne peut pas réforme il changement na boka par rapport à la situation ana et tant que moi na boka moi libo ba de voir par rapport. Bon, merci maman Dorian pour son séminaire sur Maloba. Na koloba boy. Ezali na clique ya batu po bazo salelo ko na pona dollar. Maman boy biso sutamba nomaka Félix président de la République. Situation les salimaka. Soko na 2019 tant ba nomaka est président. Tout le monde a dollar et utaki likolo. Directement c'est les shit. Après 2 jours, 3 jours, dollar ils sont la taux normal. Maman on les escroqueries, vous avez escroqué peuple. Mais ils ont écrit qu'à tout le monde va se saler l'eau pour escroquer peuple. On les escroqueries peuple. Ceux qui me donnent ça $100. Na taux on a ninga gagné au change que Kambi ça a bénéficié ma casse. Les lots sikoyo, les acquis semaine passée. Tout le monde dollar ils a 20. Ils sont sur le degré dollar même crédit et mati. Bah méga les autres méga. Maman méga 500 fois tout ça 50 méga. Méga pour ça 50 méga comme 30 méga 500 fois. Imaginez un mot comme que wapi. Mot tout ça que ne wapi. Il est à 500 fois ça 50 unités. Les locaux 20 unités. Maman. Mot comme il est à la barre. Na dollar oyo. Bah toi là bah ça escroc peuple. Les lorsque dollar comme maman qui est na Sabena. Na ville à au moins le dollar au 20. Victoire à qui est dollar au 20. Les autres qui n'ont chaque jour 24, de leur zone en fait, où les escroqueries, 4 jours escroquer peuple, les alaratés, il y aura plus de choses aussi, la réforme institutionnelle. Dès le président élu Martin Fayulu, il faut tout ça la réforme. Réforme de Rossal, où tu as l'école dans la CENI. Avant de bâtir animateur à CENI, il faut d'abord réformer ça. Il y a au moins 13 parlementaires qui ont été aussi maman. Mboka Oyo, il faut échanger. Il y a le commandant du peuple à tout moment, ça a c'était par réforme, il faut ça, il y a maman, dollar, comment tu as niveau yo? Maintenant, on peut s'attendre à Nani, donc on peut Baimboka ou gouvernement, on va s'adresser à Nani, ministre de la Finance, on va habituer à banque, à 2G à banque, pour que stabilité, parce que maintenant, on a la stabilité. 20 000, on a une stabilité à 20 000, et l'équipe vraiment, on va ni na Baimboka, pour que qui me fait dans la boka. Dans le ministre de la Finance. Maman toke malembe est-ce que mboka na biso to produisa ka nini mboka na biso to produisa ka nini ata ba pela chilozo ko produire lo la mboka na ye maman na mboka na yo moko chilozo ko produire yo moko produisa ke lo ko tesko dollar et chité bon et qui d'abord non nini nous allons s'adresser au ministre de la Finance papa place sur la bâtisse bino ça place ya bino la famille la binoté pour ça la pour intérêt à peuple bâtisse pour la famille la binoté le premier ministre on va le roi Fénéa ko sur la terre honorable d'aller ça fouter. Tu n'as rien à dire. Mais le gouverneur et la banque. Donc, papa, ça la pour l'intérêt peuple. Tout il y a dollar, il faut être stable. À l'époque, le Premier ministre honoré Adolphe Mouzito Fumumpa. Merci. Tout le monde est sur Congo, va s'aligner pour que taux inflation balobi toujours produire toujours ça ils l'ont côté tout est qui dans la mort il faut les camors et ça et tant que yo moi na mboka moi na maele et sengeli et ça na mandenge ni pour que qui mien ko dans mboka problème il y a dollar na mboka o eko silaka te pendant que biso mboka na biso to pesi valeur na dollar. Vous savez, comment dollar et à kokota na kati ya ba loyer pourquoi ben si ça va pas foutre en dollars. Pourquoi pas pas foutre en francs congolais parce que tu vis en francs congolais. Et puis deuxième des choses, mboka na biso tozo producte mais tozo toujours pour accumuler ba dépenses. Première rang ya dépenses c'est dans l'institution. Donc on a que moi na mboka Martin Fayulu aloba ki to ça la réforme des institutions parce que dépenses à liboso les institutions ça pour consommer. Ok, na ba ministre plutôt, tous en a 64 ministres. Ministre comment ils ont touché $20 000.
na kati ya cabinet ministre il y a 50 personnes. Frais de fonctionnement les autres dans l'état. Au bêti 50 personnes là multiplié fois 64 ministres. Ça va 1 million de francs, on aura 1 million de francs congolais. Oui, bah toucher à ministre va toucher $20 000 et puis bah cabinet na bango ils ont 50 personnes. Tout le monde a toqué la présidence. Présidence avant 500 conseillers. Conseiller moi soit touché $15 000. Hein, multiplié fois 500. Bah frais logistique, bah carburant. Bambon na bango ya transport, ba prime na bango. Tout ça est pour revenir dans l'état. OK na l'Assemblée nationale, hein, 500 députés. Ba zo toucher 6 000. Nous on est pour retomber dans l'état congolais. On sait que le gouvernement va diminuer d'abord la dépense. Non, ils ont déjà fouté na école na stage wana. Basta la réforme institutionnelle. Le président lui M. Martin Fayulu Aza Koloba, et ça toujours pour l'intérêt du peuple congolais. Pourquoi mieux qu'on a aussi cité on a quota l'Israël. L'institution est à la base, il y a dépenses et un cannabis. Comment soda a besoin salaire malam pendant que on va consommer un bon bébé. Comment fonctionner à cause de salaire malam pendant que on va vivre un égoïsme, il y a salaire salarial. Dans la montant on va toucher à $15 000. Les fonctionnaires ont touché 100 000 francs. Et les députés, salaire n'a pas quitté. Nathan, il y a l'ex-prédécesseur, président Kabila, c'est là qui l'icolo, mais Nathan est parti, moins bon ici. Mais nous avons senti en côté, nous avons un salaire, ils ont un intérêt à peuple. Tant que nous avons un salaire à député qui dit, il faut que le peuple congolais a sentir qu'il va soucier quelque part. Nous avons vivre toujours dans la difficulté. Moment où régime des autres est incapable de consommer un produit pour entretenir maïs. Régime des eaux. Donc, deuxième sens. Congo, on a quatre Congo, tu auras pour un pays ça va payer quand même nabiso. Mais dès les stages aussi la guerre va Singapour Zika surcharge. Mbongo va lobby va soucier pas député. Il faut peuple à sortir. Ba moyen de transport exaté. Nazolo bana monsieur Félix Antoine Chilombo, zongi sa train ba train masina ba train banga moyo, ba moyen de transport exaté puis mi ça ba Jeffan. Ata Laurent na époque il y a monsieur Laurent Désiré Kabila. Peuple congolais a souffrir. Nyonso bozolo ba eza ba cacophonie, eza na intérêt à peuple congolais. Biso toza na charge makas parce que tous les moments peuple congolais a souffrir, asa ayaka koluka biso. Liso Congo bino bolobela ka peuple talaboy. Donc bossa la kaka ndenge mwana mboka le président Elia Lobi réforme institutionnelle to komata na 20 ministres et pour aider biso na makambo tali finance. Merci beaucoup bandeko balandi compreneur na kana ba ndeko ba jeune oyo balinga koloba matali mboka parce que soki mboka eza komarche bien te soki makambo eza komarche bien te balobi soki okimi politique ekolanda yo vala pourquoi plutôt yawa kolobela matali mboka batraki ndeka sokanga makali likolo ya réforme mayo le commandant Fayulu balobi topesa chance na président de la république Faci mboka ekobomana ngo kaka bandeko balandi bozala toujours branché na ancien news en télévision nde bozwaka bainformation tire na tozokende biso maleme na suka balobi insécurité makasi na bakongo précisément na Matadi ya eu de jumeaux oyo baza bamusicien bakasaya baaki kotanga na bango na ina bazalaki brilo vive kuna na Matadi elongwe wana yai encore ndeko bango na Matete balobi azalaki mpe kuna akie kuna batumbi vivement donc bamusicien bato basalaki nini donc insécurité totale etant ke yo mwana mboka na mayo bazotala na massacre wana nde bakomi kotumba bandeko na biso mwa liloba na surtout na ministre intérieur bandeko basimbi sécurité ya mboka likambo ya massacre oyo touti commémorer le 2 août oyo le président Martin Fayulu alobi massacre na RDC abat le massacre touti kotelemela yango le 2 août mais ça va continuer bajumele wana ou bajimo nazosadresse na bamusicien baartiste soki ezalaki o mama première dame azokabola mbongo azopesa boye abengisati na kingakati bonga botelema mbangu bokende babomi bandeko na bino bamusicien baartiste tozoyoka te barévolution basoulèvement moko te mais bino soki ezalaki likambo ya mbongo sokoda boyeboye bobimisi bitu likambo wana botala yango malamu ministre intérieur nazosadresse mingi na ministre intérieur ya Congo central gouverneur Atou Matumbwana président assemblée provinciale bozosala nini
enquête il faut déjà démarrer. Ce qui enquête ils ont démarré ngai soit Congo na kolembate kolandela dossier wana communauté internationale na kolembate kobelela le président Matoussi la président provincial il y a Congo central nazali ko s'adresser na bino ba autorité à Congo central dossier wana ba enquête fumama sinon na kolembate kobelela communauté internationale Lisa la Zaïroise à Kolobelango partout en Europe. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Comprenez, dans un année au Congo, très fâché par rapport à la mort. Il y a Bachimo, Bandeko Labiso, il y a Ina, Ina, Pasa Kodela, tout le monde est depuis, musicien na biso botelema, totelema, na likambo et puis pour la sécurité na côté na biso ya Matadi. To comme na biso na suka ya biso un mot d'abord pour la disparition ya Bachimo, batumbi bango pour donc bakuzu ba lobi bakanga bakatsa bango miyibi. Besi bango après compéter batumbi bango je crois qu'on mira pour balancer biso ba image ya bandeko na biso nde batumbi bango vivre yo tant que moi na mboka toujours la paix sécurité ata na mboka na biso pas insécurité za makati tout a kubi za makati et ce qui kaka na Kinshasa te et traverser tina ba Congo ni loba pona bandeko na biso o basa ko na la pour souper pona pour sécuriser peuple congolais. Bon, le Balangais Zali Boy, la qui dit si voix parce que ça n'a pas si vraiment un thème. Kolobaete, ba musicien, et la raison qui n'y a le mot profit. Bango, Mamoli, Boké Obelela. Wana Baza ba jeune talent. Ba outi ina. Bazo se préparer pour un jour, va remplacer Papa Luambo, va remplacer Papa Lumba. Bandeko biso ina bana art dramatique bana animation culturelle bana musique pe bazolanda yo amo pona bana ina pe association pe za déjà association mona ina pe zali eza déjà un mot pona bandeko nyonso surtout pe na ba musicien na biso si nazo se basé na ba musicien la biso bi molika obeta bazé mo za ngata tina boss de aso area mo mon bandeko na biso ni bale ba kufi ba mapasa directement ba kufi kuna et ça linga passe na tema bana ina na sengi na bino bino nde bozali bo remplacer sur musique boya bo sangana po ete bolela bandeko na bino bo tikelo boyo te bola na enquête nazo s'adresser dans le gouverneur Atuma Tubona yo li nga soki eloko moko o no publier wa bien itakala kaka eloko yo ni yango wana papa eloko ça enquête ne yango ministre intérieur Congo central Ozara. Insécurité commune en ville à Kinshasa, c'est quotidien de la province général quand son respect mon général d'habiter la police de Moussani Bozo Sala et l'eau Nini et l'eau Bozo Sala. Koulou n'est commis le col à $, n'est pas comme Mata. Pour les autres, les autres, jamais dans mon cas. Qui coule le comité de la province, papa. Non, il y a un Bozo Sala qui général va payer ça pour faire le quitter le ballon à Boy. Naza ko sadre nazo ngina ba musicien ba ndeko na ngai bo sangana enquête ko sala ba la ndeko ba kufi ba mapasa wana et ça ngina ma pasi na mutema ko ba kufi ka mukolo kaka mukolo moko ba boto dali mungu ba bimeli mungu ne ba sali ne fuma ba mama bango ba bimishu moko jour mo ba kufi vraiment c'est triste on a carrière na bango et si nous les enfants de Lina tout de pleurer en haut. C'est vraiment banquette des alencours tout mon akimia parce que bandeko na biso pe population pe ya Matadi baza pe ba victime na makambo ndeko na biso pe ya matete moko akufi brûler vive nazo bate pozo na poso ko dia misuni ya batu tozo yebate kotumba mutu ndeko na yo vraiment niveau wana ya criminalité niveau wana kimite mababe tolingi yango c'est un mot de la fin on s'adressait pe na bandeko aina moi la salutation na bandeko na biso ya étudier au batala biso au basa vraiment ba fan ya aussi télévision ouais nazana ko s'adresser na bana ina nyonso bana ina boza artiste au biso génération à lelo toza ko lutter pour na Congo ya lobby et pour bino pe lobby boza la meilleure bola muka pona dossier oyo ngai liswa Congo nazali mieux placé ya ko soutenir bino na ba démarche nyonso pona ko sala ke ba enquête ezala déjà débuter na niveau ya Congo central na lancer message na association nyonso ya ba Jimo boluka ngai bobenga ngai na numéro plus 243 993 80 42 to sangana pona kolandela ba enquête ya dossier oyo
naza kosadresse lisusu na ministre intérieur ya République démocratique du Congo tala makambo oyo tokomi na yango baza kotumba batu ndeko na biso moko batumbi lisusu na commune ya Matete nyonso wana kaka insécurité gouvernement vraiment bozo sala et l'autre côté toza suna tango kobomba te tokomi na tango koloba vérité communauté internationale communauté congolaise boza libanda ya mboka boyeba que le pays va mal comme le président élu M. Martin Fayulu Azara Kati Mbokate, Bomoni Nde Congo comme Poulaé. On est en train de saccager les gens. Il y a mon Sengi, ba Congolais Nyoso, Obolitaka, Pona, le réveil, il y a Congo, il y a lit, il y a patriotisme, il y a Congo, Botika Bisote. Biso oto za menacer na kati ya mboka oyo bo soutenir biso na sengi na bana ya poto obo soutenir ka biso bo lembater Lisa la Zaïroise na kati ya Allemagne et puis président Léo Mas na kati ya François Kulunga na Kimbanseke président honorable Bitu mbote na yesiko zali tala dossier oyo bino ba honorable botala dossier oyo naza ko lancer message à ma député nyonso national. Ce qui est qui dossier ya kokabula mbongo hein bolunga ki botombola ba mention je suis pour je suis contre bano ba kufi ba jeune talent bo fungola ba mention enquête ezala démarrer sinon na kolandela dossier o kino na suka botika la simate nazali prêt ya kosunga peuple congolais na niveau nyonso afin que to vivre na kimia. Merci beaucoup, Luis Congo. Comme vous avez dit, Bissonassou Capito, Mardoché, un mot de la fin par rapport à l'émission. Un mot qu'on a pas eu beaucoup parce qu'on a directement ton numéro de téléphone et puis des notifications. Merci, Maman Dorian. L'émission, elle est venue au roi, puis aussi à l'appareil. Et à Congo, merci vraiment pour rejoindre Mardoché Manza, le garçon très intelligent, Azalé à taille costaud. Pour le rejoindre, on a plus 243 84 24 78 947 plus 243 84 24 78 947 mote mingi na ba union so baza ko na biso à partir poto pe la za ko pesa na DG ya chaîne oyo mbote siko zali mingi vraiment pour rejoindre avec le Facebook Mardo komika ka Mardo chez Manza pour rejoindre ngai facilement mbote na ba kongomani nyonso merci vraiment na ba oyo ba se blaka kolanda Rossi News télévision et pas ya Maman Dorian la fille intelligente mbote na bino to comme na biso na suka ngolo ba ouais ngai na lubaboye bana mukilimo baba congolais nyonso boza besoin ya ko joindre ngai liste ya Congo sur Facebook obeti bon moko la muka liste ya Congo ekobimisa ngai et puis numéro de téléphone ezali plus 243 993 80 42 00 243 993 80 42 nazali mieux placé na ba problème nyonso bokobengela ngai etali kaka mboka nazali wana ba na pesi mbote na ngai na le boss Jos Mbui mama aussi Mufasoni nazolo bana bana nyonso ya Congo ba diaspora nyonso bozala besoin de information ya mboka oyo donc en direct s'abonner na Rossi News au Congo en direct espace à vérité de Amoro. De bonnes choses à aller dire, Jama. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Diego Doria à la caméra. Merci à Redi Ngangou qui a gagné l'émission depuis l'Afrique du Sud. Merci à Adilson Full Boss depuis Luanda. Il y a une émission où vous serez toujours rebellé. Edilenga depuis Luanda. Il y a une émission sans oublier Hitler 48 fois Eli. Voilà, ça va vraiment une émission. Restez toujours branchés dans Rossi News à TV. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.